Capage TV. J'ai une femme qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas de jalousie, qui ne se promène pas. Trois choses. J'ai une femme qui n'a pas de jalousie, qui ne se promène pas et qui ne parle pas beaucoup. Donc, trois points, on a ce qu'on coûte pas la moitié à Zangiango. Gloire au Seigneur, Balaï. Et là, ils ont un couple, ils ont dialogue. Ce qui n'a couple, dialogue, ils ont esprit à pardon, ils ont esprit à nine, qu'on supporter ma bé à mouninga. C'est ça. Trois choses, on a. Il y a humilité. Quatre. Hein? Esprit à pardon. Esprit à supporter ma bé à mouninga. Esprit à dialogue. Hein? Ce qui biloko on a tangi awa. Na humilité. Na humilité, ils ont gloire au Seigneur. Amen. Et ça va défaut mususu. Ngana solo bat. Et ça va défaut mususu ko si les pas dans zamete mais conjoint ou conjointe na aussi sans. Ou moto za pembe na. OK. Vous comprenez ce que parce que nous avons perçu ça telo mutu pembeni pour que vous évoluez bien. Mais pour bien évoluer, il faut se connaître ba défaut ya mouton. À partir naé à ko vandi sanga ba to solo to ko solo ya. OK. Ndé talabo. Ngana lingina biso ba défaut oze pa na yo. Yo pe yebisanga ba défaut. Oze pa na pour to changer. OK. Ngape na bisie. Non, namonaka yo linga matelanga, namonaka yo lokola sala kambongo, yo nini tout. Allez, c'est pelisanga te. Ngana mobali. Lelo tamsu, na ozanga me lobi na kozwa. OK. Mais pesa na respect à 100%. OK. Bon, namona soki obimi, webisaka ngate. OK. Alors biloko na ezala bien te. Tout na lobi tout esili. Allez, y a pas lobi na ngana oza brutal, boy tout esili nga bon. Ça va. Namoni na changer siko. OK. To continue. Likambo bible zobo ya même na kolimbisa te. OK. Eza ozana mwasi mais mwasi yango aza infidèle. Okay. L'infidélité est condamnable même dans mission nzambe. OK. Tu ozana mwasi abimi, we excuse ngai. Ake na abimi na mobali mususu. OK. Siko tope bakangi topo yebi. Omoni ke lokana ezalaka bien te. OK. Omoni. Wana ndoko kabwana na. Wana ko kabwana. Ata bilo ko kabwana na bino. OK. Capage Télévision, merci. Boza ibele bolanda biso, bo apprécier biso et puis nga de même na sepela ko représenter bino ba émission na biso et puis surtout surtout dans espace auto ya basali na nzambe. Le toza susu na papa na biso Josué Lokamba pardon. Yende mutu to continuer na témoignage na biso o et tout chaque vraiment batu ebele peuple de Dieu bozali ko sepela ndenge basali na nzambe bazali ko défiler na plateau na biso ya Capage Télévision et grâce à Nzambe nde tozo kende vraiment na odima to toza nango ezali na makasi na biso te ezali pona basali na Nzambe ebele o bazali kolanda biso o bazali ko tia biso maboko parce que nous on croit au Seigneur et puis to roko isa kondima te malgré banungu pe makambo ebele et bienvenue papa Josué. Ah, merci beaucoup. Journaliste na CP Romona. Ouais, moi kala Mikolo oui. Moi kala bonne église et puis ba na Nzambe. Oui, église en tout cas très bien. Vous savez que on a veillé dans na outil veillé, na bimé après na se préparer na. OK. Bonne retour ya ba émission au déjà to sali na Capage Télévision. En tout cas, c'est une bonne chose parce que il y a des témoignages. Oui, vraiment Nzamba sali pe azosala bato ba témoigner mingi. Que azalaki malade ya biki mususu talaka na moment oyo mais mutazu musala signé même un contrat. Amen. Et puis plusieurs autres témoignages vraiment pour nangai nazana esengo pour nzamba osala nzamba pambola Capage TV apambola pe bato ba soutenaki o ba pesaki misolo pour na to passer entre autres d'abord sœur Angela Nissi Biskazali et puis maman Charlotte Biskazali parce que deux personnes vont soutenir et voilà ce qui peut battre Hollanda Ozana Makoki pour soutenir tous les capons un message est passé très bien vraiment papa Josué tozo mona mikolo en tout cas na déconfinement zo sala mama lembe mais confinement ya l'église zaraka impression no ezali ni bon pour nangai basalo balingi mais du moins nzamba confondre bango toujours et si na lobaki déjà na lobi que coronavirus ça ezate mais ce que ezali cause attendre sous 2% 2 ou 3%. Mais au bas exagéré na ils ont manigance na bango. Mais du moins va finir par déconfiner et puis on va évoluer. Idée o ya kotika ba bibembe na morgue mbala moko kolekisa o moni idée yango ndenge nya. Bon bazo sala bongo pour na ko protéger population base à la atteinte na bato ba lobetika la bongo na corona voilà afin que bato mususu base à la atteinte na yango te. Voilà gouvernement
il faut protéger la population. Pour la population, nous sommes des chrétiens. Il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des athées et tout et tout. Alors, pour nous, nous sommes des vrais chrétiens. À table, nous sommes des gens qui ont des jours, qui sont des gens qui ont des voilà. Pour nous, c'est la honte, mais du moins, nous avons vu qu'ils sont aussi là. Bato musu balobi ezali homosexualité nde yango nde ezali biti ya kanda ya nzambe oyo ekwesi pe maladie oyo tobengi na kombo corona. Est-ce que ça solo eza kanda ya nzambe vraiment maladie oyo? Bon, je pense pas. Et voilà, mais dis-moi, et là qu'on a dit que et là comme mon côté et que les canasiens na mokili sans que nzamba ndime salam. Amen. Ah voilà, ce qui même no moni mutu bando ki balié, c'est que nzambe pe andimi ke e salam. Mais ce qui nzamba ndimi te e ko salamate. Voilà, na bi que ça maladie moko démoniaque et puis Dieu a accepté que le kabongo et salam. Ce nzamba lingate linga pe salamate. Et linga suka kana Chine place bandaki pe suki wana ici. Tomona ki ba vidéo ya papa na biso mukuna tomoni pe prophète moko Jérémie na Angola kuna ba filma ki e pona moi si ya bato makambo zo le tout autour ya ba pasteur et si ba na nzambe ba lembi ba lobi ba pasteur bo exagérer okolo bani pona likambo zo ko ça vraiment kondima ba na nzambe et loko na ebi moko ezali boye il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis elo comme sur Bible zoloba ke nyonso oyo ko salama na kuku et bimana na poissa. Alors biso bana nzambe sengi to tambola na bokengi nyonso parce que Bible lobi na Proverbe chapitre 11 verset 14 que quand la prudence fait défaut le peuple tombe. Yesu a insisté à même na Marc lobi que soyez prudents comme des serpents mais simples comme des colombes. Tozana mukilo mais tozabo ya mukilote. Alors ce qui pasteur ozo tambola malamu te nzamba ko exposer. Mais il y a bien les sous deuxième possibilité que ce qui succès est bitumba peyaka. Est-ce que vous comprenez ce et voilà. Montage pego salama et ma comme tout est possible ya salama. Mais attention no ki bazoka na piège na yo moko ce que uzana mabe attention no ki boya uzoka na mabe no na be puis ba salir yo. Yango to tambola kana siembo nyonso na kubanga nzambe. À moins que bakosela. Mais ce qui va causer vraiment. Je suis désolé, il y a mitakala ba pasteur, mitakala ba yembi, ils ont la exposé et ils pensa malamuté. Bana nzambe, ils ont malédiction té. Voilà, parce que ce qui mutaza faux, aza faux. OK. Le bande lokola biso ba vrai pasteur, ba sali montage to ba expo muto a kanga photo to nazala ki na ndako to ni asala bongo, wanande et la kilima bene wana. Mais ce que mutaza faux pasteur. Ce n'est pas une malédiction. Ah oui, ça est le côté. Voilà. Mais, na makamunyoso, pour nanga. Papa évêque mukuna azolité pour na cause ya nation mobimba. Okay. Alors, mabe naye tout ça no pembeni. Et loko zo salawana tout fungola misona. OK. Vous comprenez ce que? Place mususu azana tort, place mususu pas na raison. Alors il faut tous aller éclaircir, tous à la paix, tous ces pays là n'amboka na biso pe. Voilà, c'est ça. Alors le kola bakangi problème ezate, na bi ki bakosamba et puis ceux qui ont raison ba bimisa. Pour ba montage komika ebele na ndingo sakanate. Ya komika jeune fille otoni balukika ba allez asala nyonso esengela sala. Voilà, tous à la no prudent nzambe akosunga. Merci Motola Nzambe, prophète Josué Lokamba, et bonne guérison à Mike Lokamba, mon confrère, et puis Alain Dele, place Bozali, lobby Komala Monabino. Merci tous ceux qui continuent, et puis merci Nabato Nios Balandarabi, sauf vraiment apprécié Capage Télévision, tu as vu qu'ils ont nombre d'abonnés, parce que plus au batal, tous les qui ont abonné, tous ceux qui ont mis, parce que tu es belé, batal Arabiso partout. Merci tous ceux qui continuent, Kaka. Et na Motola Nzambe tomoni et puis toyebi ke olobra kombo ya papa na biso évêque général Sonic Kafuta Rockman mais na makambo tozo yoka présence na yete tozo mona yete tozo ke lokote est-ce que corporation ya bino ba pasteur bozo ka charge te soki moninga akwei bo tombola yeto eloko moko esalama eza pe ndenge moko ne tomona ki après toyaki komona ke frère Patrice ayaki kolobela prophète pardon pasteur Moïse Mbi mezalaki après tant eleka kinde bayaki koloba mais on dirait bino moko bolingo zarate unité zate parce que tout le monde a silence hein bozo ka makambo ekoti politique. Merci beaucoup. Nabi ke
ngazala sincère Ouais. na makambo yo nakolo bake général azala mingi du mais asala makambo moko peut-être koyeba te OK. ase katango ezwaki problème liboso naza sincère ouvert bolandanga tango papa évêque akabwanaki na mwasi na ye église eninganaki elingai panzana o comprendre siko elingai panzana penza ba serviteur donc côté débandade oyo atiaki kimisa général OK. mais ba publier yango te ayaki tina seka na église atei asangisi ba pasteur apesi mot d'ordre apesi nini tout et consorti kimekoti. OK. Ah voilà c'est ça. Bon, na problème oyo ngai personnellement na kendeki na kutani naye. Na bise papa ce qui se passe boye yo lobi ni. Or makambo ese komaki déjà pas naye parce que yende président église de réveil et komaki yende mutabomi montre. Bon, nabi ke ako intervenir donc asi abandi déjà ko intervenir mais ako le kana TVT allo basengi mais aux journalistes aza libre ya mbakabino okokoma kuna oyo kapeye je pense ako pesa paye nini na d'ici là solution monana. OK. Mais tout le monde peut voici l'homme tout le monde a payé peut qu'à silence parce que attends liloba pona ko apaiser bandimi et puis bana nzambe onyoso bazarana seka ye azali vraiment moto à cause à la motiver pe alors parce que tout le monde a ba maté ya mususu ba motiver ba alors qui peut koleka ko se porter garant pour mambo ya évêque mukuna. Ah oui. Bon, nazana numéro na été na kutani pe na été. Wana peut-être devoir non. Okoyo kanini oya kanisi. Mais du moins tozali ko soutenir même na prière pour na likamboyo évêque abima basamba soki ki azana tort ba condamner soki pas azana raison ba ko libérer. Voilà tozali wana pour na kusungana tozali bana na Nzambe to boinde bato yo bayaka ko mbrouiller koloba n'importe quoi ko finga tout or Nzambe aza bongote. Soki ya solo satana zalakate mais makasi Nzambe pe linga yibana te. Il faut si na ba vrai na ba faux toza bouleverser toza ba faux kutunde ba lekebele mais devoir na biso zanine ya ko bondela même moto ya faux wana un jour tam susu Nzamba ko punir ye abongwani à partir de prière na penza mafutinga mais ce que okuta ba pasteur balingo sambela pona ba faux pasteur te oyebite ce qui va se passer les lois oza debout bible binine salutation nana albi que ceux qui oza debout que un jour okoyate ah voilà c'est ça il faut tous se soutenir et Nzambo sala. Amen. Tout le monde est frère Michel Bakenda, le Bakina Bana Nzambe qui faut avoir temps pour aller reprendre une activité mais tout le monde est en temps confinement, tout le monde est vraiment à reprendre une activité. Il faut salonier en tant qu'homme de Dieu. Bon, nabi que ba sanction et pe samaka et pas une église to pour montager évoluer. Si. Et ce qui est cela qui vrai et que à 5 bolimbi ici ba sanctionner et que ce qui peut-être cela qui 1 mois ou 2 mois. OK. Ah voilà c'est ça. Bon, ça dépend. Ponga nazwa ba suspension mbala na mbala. OK. Pour tokota na makambo nanga sikoyo nazwa ba suspension mbala na mbala. Au moins ba suspendanga tout système tout musu inane. Et yango sala même na voyager na ngai. OK. Et voilà. Mais tango na zongi mwedi na sala ki 3 mois tango kana zongi balongoli yango. Au moins siko et que kuisi inane te. Voilà, pour dire que sanctions ils ont dépendre de la place où ils évoluer. Et voilà. Ndenge ba sanction na qui peut-être balongoli mezirango voilà c'est ça. OK. Merci tozo kenenango motolanzambe nengo lobi tokotambalama on a vu si jeune abiso parce que malendi c'est cause à Ézéchiel 37 verset 9 à 14. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14. Voilà. Et tozo on a témoignage de passe to suka ki wana. Lelo ko yebisa peuple de Dieu nini par rapport ya évolution ya vie na yo place to suka ki to continue ka wana. Merci beaucoup peuple ya Nzambe. Na sepeli ndenge bozola nanga nabi ke Nzamba zali. Amen. Ngai tango na zan église na évoluer na sima ki ba fonction nyonso na église. 1 naza interprète ya pasteur, 2 nazali modérateur, 3 naza batteur à tam-tam, 4 naza sécurité, nazali protocole et nazali na permanence. Et puis na komi chef à permanence, nazali intercesseur et puis na komi président d'intercession, nazui président de la jeunesse, naza encadré, naza gagneur d'âme, chargé na suivi évangélisation. Donc, n'habite ce que vous comprenez. N'a pas mutu na kombo la ka église, na bongisa ba bana ba kiti ko installer ba instrument, ozo mona ke nazali penza le quoi cerveau moteur. OK. Mais na se retrouver té. Nazo souffrir passi na passe. Au lieu que na avancer na situation ça se dégrader. Alors et comme que bato ba komi ko sekangai. Car na église. Na église.
boya mawa neti mama Florence Nzumba nzama pambola ye Florence Nzumba mama Emily Kasongo nzama pambola ye bo ndo sunga biso tango tuzana permanence mama Emily na yete mama Florence bazaka atisiko bazali OK waye moi alambi tango satili biso na sani atindi mwana ayotiki la biso mama Micheline Mutunzambi nzama pambola ye yepe mutabondo sunga biso na sœur Monique Mangala voilà ainsi de suite moi mukeba yelibino bolier tonine mais côté mbongo et le côté pour qu'on modérer interpréter au modérer interpréter ça ah oui bon voilà tant que ceux qui nous allaient l'équipe n'a pas pasteur voilà on a bando vanda na on mais et ça là qui que ça n'était pas pasteur après comme permanence pas pasteur à comme place mususu tant que balambi et pas pasteur ok tant que ba PCP au lieu aux zongi c'est ça on to évoluer mais na yo mona ke bato ba yena simananga ba ko ba pasteur ba ko évangéliste na se souvenir na délivrer bato mususu baza bakeloza kisi ya bitumbana ya mbongo et pesi retour alors baye na yambi bango bon le cas na sa chargé de délivrance pasteur atindi bango pa na ngai na yambi bango na délivrer bango na tumbi bakisi na bango esili na pesi bango baptême nini na former bango na pesi bango na no formation sur l'affermissement et puis na koti bango intercession na forme bango tout ti bakomi ba serviteur ba tie bango maboko oyo mo déjà tozomona awa je mystique venda moto la nzambe tomona sina ya toujours à genoux voilà bato mingi bakanisa na musulman tant musu bomona na nzela oh assalamu alaikum mwalimu ngape na répondre malikum salam sko oh na za musulman te na tika pe ko za musulman te sko prière on va non ça ezai ka mutu na se tonne non comme on a place on a, il y a comment prier, il y a les positions de prière. Toutes sortes de positions de prière, ils allaient. Ils attendent que batum suba limité. Alors bakano pour sambela, il faut zaka à genoux ou debout. Non, là basa limité. Au ko sambela ba position nyos. Et parmi les positions, position même tolonacé même ko lala même ko vanda même ko fuka même ko telema toutes les positions, ils en a prière. Paix c'est biblique na paix ça na ba verset. Mais na position à genoux, les visages contre terre, ils allaient. Et voilà. On a pas position prière de salanga bon. Alors, na délivré ti ba comme si ba comme ba pasteur. Bon considérer bango, mais nga frère Josué. Mais bango basi si ko ba comme sekanga. Omoni azasa na yombo. Azana yombo. Banda aya ndimela Yesu banda ko anini changement zate bato bazo ya sima bazo lekaye. Bato bazo ya sima bazo lekaye mais ye elogote. Bon. Ça fait mal. On a pu babimi pe ba libérer bango ba kepe ba ko voler ailleurs dans la tikala ka bongo mais oh likamunine mais je me souviens les deux pasteurs ba yo kabwana tant ba kabwani pasteur atikali une église pasteur oyanga nde ajukanga ici atiki ba instrument tout pour ba yo kana kiti ajuka kanga allez OK donc fungola na campings na yoloizo na campings donc fungola bisombali alors kuna sikoyo wana yo kana ba galère siko musala nyonso ngana bando sala kuna na bande pe ko sala wana donc wana na commission na musala makasi pour église ya sika double alors j'ai fait tout bato pe bazoya belé tout mais curieusement donc c'était après pasteur c'est moi mais curieusement frère moko donc prophète autia seka ayo wana katang pasteur a moni mbala moko pasteur Kartenga Atie la poste. Atie siko après pasteur. Wana bana komi lobelani na zamu tali babeto. Nanga moko na komi nzambe. Oh nikamuni boye. Ndako même na nzembo nango baninga nyonso. Batonda bisengo biso ba oyo tukufeli nini Koko se moko Adamu na Eva yango tata ubwaka biso wapi Yesu za wapi Nzambe nakubelela yo tata Nzambe Nzambe yambanga mwana bolamu nyonso tobanda kosenga yo baninga bazwa biso tango nini soki masumu tosengi bolimbisi lokola Yesu alimbisa bangu na Yesu za wapi donc nzembo na yelanga mingi non mon aki non ça ne va pas ça c'est quoi mususu pe ya lisusu Timothée tsadisi to yambiye ba akomi siko lisusu bikolo na mais ngana saka na musana nga ya gagner d'âme ko délivrer tout suivi évangélisation ko mais finalement tant aussi moi prophète ya utaseka mbala moka komi brado ya pasteur donc
Après, il considérait, bon, ça y est, nous tout, on prophétiser, tout et tout. Un jour, tu vas dans la permanence, tu vas au Sambela, pasteur Azala qui était, Azala n'est pas naïe, mais sur la permanence. Prière, nous avons prière. Oh, na moni balmoko bisonyoso na lumière frère wana na mulili na benge frère pour ngana bande ko benga frère na benge prophète. Voilà, alors frère na mulili yemoko mais to ça bisonyoso tout na cercle oh na kati prière na bi oh nzambo talisanga bisotu na lumière yo frère Simon yo na mulili ndengeni alobeta ité to continue sur prière oh na moni sur deuxième fois nzambi tout na ye ami salamabe ngabi oh frère nzambo bana tout nos ala misala mabe alobeta ité ata oté et s'il to kati prière ba désert bango balali ngana ke na fani na prière concentration na moni balomoko aolandanga abaluki éléphant ye frère abaluki éléphant nandenga baluka no monai ala zolandanga ngasi kona kimi mbango alandi ti na dembeli na Mercedes moko boy na bi ozwanga te pa na sutuka boy oh alaliko na biche na mwisi Simon ala mukabenga tala kusaka ngate so saka na kubeta yo baluko le frère na ponga la kayondoki so meki na nyato na makofi siko wala to comme ba 3h ba 45 4h nyato makofi siko kusaka ngate alobeta ité oté et sili donc etani ake pesa pasteur rapport tanga PCA et pasteur aki ko inanga siko bien ago za jaloux et ni tout na lingi siko monoté le papa il y a personne qui fait le kanga ngana moni azana misala mabe abi kanga munoko neza jaloux na mono isuté ah bon problème ezate na fani nanga mais jour moko kato fani ngana Simona pasteur tout lia le pang za no clôturé to sika kato fani boy to na ka 3 personnes ba côté mutu moko aza ngambe akokali na Simona pas azala ke ngambe tant ka batwana ba côté Simona ngaki mana mona ka mutanga bimisi pas so qui me l'a bête massas oh tellement abose kraka batie kraka oh no tozo surtout ka ba yene tia fana ba vanse na se ouais pasteur ezanga bose kraka batie pasteur kraka yo lotala na salini bi papa yo biye abi ya sa prophète abi wa ozami association de malfaiteurs oh na juste abi avant to kenena yo kato bisa omoni petit frère nga propre mona suka na biso na mboka papa na bisa pasteur allié pasteur papa na biso et puis allié maman siko to yaki na ye awa pour a passer délivrance to tine na seka bandale akimi to tine na seka rigini akimi kuna pe akimi to zo luka to mona été ti à un certain temps de to ye ko mona ye to zo ki ndako pour na luka mweni na tine na église mususu nga na voyage ya tikali ko violer mwana nanga mama tanga violer mwana nanga ba benginga nabi oh bon botika bo bouger té tinga mokonda na solution on attendant na à côté de moi sinanga na kati chambre oh moi sinanga na akanga yebo ba aganga bato ba ya bakuta ebongo comprendre alors donc akimi tanga akimi nga na ye ko mission on a kendeki na c'est pour moi na ya boye azate to lukisaka to mona kiti sika comme prophète de pas non ndenge oui que pasteur te na ba kite oui ba kite avant ya kotia mutu nini il faut tout na nzambe tout na kiza beto te na tout na kite au moins siko ba place na zalaki na kufi na seka oni donc na kufi na koseka mo botaka tembe na lobi azandoki siko botaka bien tu as raison frère c'est un grand chanceux comme il est là aïe motana nzambe siko ba sensation oyo komona ezala ndende na ba prophète za koyoka to so kangi miss bo présentaka to nga naza évangéliste naza prophète OK eza donc nzamba tianga donc mususu donc voix mo rezolo ba loba boy OK bimi na lobi OK indépendant de ma volonté OK bon mususu nazomona quand ndenge talanga na télévision boy na omona kwa na makambo le kaboyo ezoleka na omona nga na loba makambo na omona misupe babota mana ngoto e yaka mususu donc nzamba pesaka moto donc mususu ya kopesa mususu ya kobota OK voilà to expliquer alors mususu ozoka bazwe bisanga na litoi oyoka vuwa penze loba tala boy OK donc voilà c'est ça ezaba musupe signe tant mususu bon nazo exemple nazoteya ndenge nazoteya nokimbala moko mutu
tango ese ebetia kaka soko mutu beti kaka mbala moko tango na te amena concentré oka nabi mutu moko azawa ozobela mutu obela mutu OK côté droit ebela obela mutu omona mbala moko besaka yewana ezayo et tant soupe na tellement place ozamela a telemi simba place ozali wana déjà moi ba biloko bongi sala OK voilà donc wana mais bambiku di pe ba comment ça là ah kasi eza domaine eza la miracle eza la prophétie ba kota PCP normal mais il y a baby song aussi a baby song ba kisi bisibakisa simba voilà na yebi ebele na domaine oyo so na tanga ba komba ba musuba kufa musuba za OK alors nde c'est comme ça mais ba retour pèse à la réforme oui bon ba délivrance et salami il faut na tika ko retour vraiment nzambe ya zwa lokumu puisque banda na banda ko sambela ti lelo OK o sambe pour la mutu retour salama ngai salama ngate OK et na ka ba pasteur mususu menga ba pasteur rebelle nzambe yesu comme ça na blender oyo kaleke avant o zwanga o zina no yesu après ndio ko zwanga mais attaque ne ko zwa yesu pour rater et les cas zwanga voilà j'ai vu comme ça ndesikoyo tango ba yeko pasteur afuka me a 5 bolimbisi aleli même na kolela vraiment na moni mutango pe atangisi mami salé la bité na mona pasteur papa nanga zalai pasteur yenda liai na ko salo mabete bo fungula ba fungula bi papa na peso toli avant zo moto tse pembeni na yo tuna nzambe vraiment allez bo zo etoke nde bazuka sima le bakena OK allez pasteur na yo botikali ndeni to tikali na asengi ba golimbisa ta 1000 fois voilà frère José limbisa si ko fata ba talon na histoire wana oyo beteli biso ba te bele ba na circuit wana ba te bele ba za makambo ti ya bongo ya ba désespéré à kosakana te avant to kota na deuxième tranche na biso oko isa bango na ni na o mketo yoki eloko na koyebisa ezabo soko za serviteur même servante okokutana na bitumba na ebisi yo ya solo nzambe tam so lectionner na be prévu amen comme l'andate au pasteur motema be pasteur boy soko landango okobunga nzela yango soki oza na maîtrise te oko longwa na église okepe église mususu nzoka o raté eloko nzambe alengela pona amen yango utango na yo kokaki nanu te o nzambe assez manifesté kati na yo o raté mbala moko makambe belé il faut avoir la patience la maîtrise de soi donc o babing les fruits de l'esprit ndeza la kati na yo vraiment parce que soki na za mutu mususu menakima vraiment bandaka la mais esprit ko kima kutu ezate ngale bon problème ezate nzamba usala kaka jour nanga izali yo mona ki bato yo o lakisi ndenge o tsambela tutu comme ba comme la pasteur mais yo tikali ka bon na ba yambi mutu aye boyebi était ali ba déconsidérer on bal moko ba petit peu si mutu na valeur ba opese ko quelque chose tout ba chaussure ba ni tout mais yo tamo makolungulu vous mona siko mais eloko no senga na bino ezali la patience jour nzambe soki alobiki apambola yo ata pasteur ata nani akokanga yango te oyokinga voilà c'est ça moto nzambe tozo kende na yo vraiment bien et puis ça vraiment important là tous nos quelques questions discrétion ezala important na tant nini et puis kozala na koyeba ko bomba pe ba tusu ba bien ezalaka important ba musu ba ba pe ke likambo nyonso fo koyebisa ata muntu moko il faut yeba ngo tango likambo ko ya oyebi ke na yebisa ha muntu bo. OK, Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9 ngani ngamingi kotanga ba Bible kompona bato ba Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9 tokokuta l'histoire moko kuna Jésus avait 12 apôtres mais ceux qui alinga kende ko sambela azaka 3 OK Pierre Jean Jacques OK atiki ba musu 9 mais tant ba ko sambela tourona transfiguration et salami Elina Moïse ba paraître ba kufakala ba bimi ba sololi au vie de tout le monde ba salaki wana ti esili vous connaissez l'histoire mais dans verset 9 Yesu alobini pour ba ya kozonga gardez secret de ces choses ne dites à personne de cette vision ce que vous avez vu bobi satan mututé pe ba garda yango ba yebisa mututé ba wi tie ko kuisa vous comprenez il y a d'autres choses. Oui, OK. Ce qui m'a trouvé qu'on batte la secret. Nous avons utilisé ma casse collègue. Il y a des pasteurs qui ont gardé secret. Toko sur la nayo boé. Secret nayo. Oui, bisinga. To bonde li esili. Lobby na église na sina te yango. Amen. Parce secret nayo ezali ya secret e bimate. Nga bimission. Non. Pasteur azala bongote. Au moins le diable, n'azolo pas bien. Parce que nous avons maté un makamboy. Même Satan a utilisé comme casse bateau ba garde secret. Donc à cause de la famille alliée, ce qui boye biété, yekutu mutazole la macasse collègue. Mais nzoka yewan. Mais pour akoloba pété.
À moins que vous découvriez la prière, toi, dans le mais ce qui était l'autre côté. Et diable est bon makasi. Ndengi moko nzambi nzoka diable imitande pas na nzambi. Amen. Voilà, il faut savoir garder les secrets. Ouais. Deuxième chose, il y a un monique apôtre. Parmi les apôtres, il y a Tikaki, le col pilier de l'église. Kaka baton ami Pierre Jean Jacques. Bazalo ko ba chef. Ba pilier de l'église ko izali ka bon parce que bazali ba dépositaire ya secret. Il y a un Paul la bande ko Timothée, il faut garder les dépôts. Dépôt ça mais il y a secret. Sandouk. Voilà. Mais il y a encore d'autres choses. Oui, qui est Sengeli Kaka. Oui, Bisata Mutumoko. Voilà, c'est ça. Papa, merci en tout cas. Tu commis qu'on se plaindre trop na qu'il y a lelo na moi il y a lelo qui est aussi la plus ma ben biso il y a batu bisusu il y a bandeko kebolamu pour la nini kaka mabe prima makasi ke ato sali sans malamu même kolosa la mabe kaka moko bat babosa ni nyoso on les a radio ya nini pour ka bolingo mais nous les autres ça passe likambo na ya ingratitude des alama be makasi on vient de zali bo sali bolam ndeno passer mission au pessinga be mission gratuit na futi le côté ce que bolam wana au moins ka sali ka moyere mukenga na bosani yango voilà na futi monnaie de singe non donc bato bongo bazalaka toujours bazalaka bazwa ke tumbe pas na zamba donc ezama be makasi donc ata biso ba pasteur au moins na ko zana collaborateur au balele mwasi osungiye pona balele mwasi osungiye opesi osengeli ke nini soki na zuto pe moi $400 na pesi moi 100 na pesi moi garantie moi na nzala nazo pesa tout comme ça il a même des témoins mais oyoka ayebani pe na église comme zo succès tout et comme ça lobilo bokuna ajuka quelque bandi bote ba miracle on eza akisi asa mutaba kisi boya koto allez moi une dizaine de personnes baki abengi même na ba relation na ngamu susu apoto bani ndenga zana asa magicien ngana bisa tika kisi alingite oh alors nga le pense ko na lokamwa na zambi ngako na ibikisi te na ibinda kangate makambo ezolo boyo ajango mabe moko bebisi bola munyoso ngabite ngana vanjaka te amen bon oya aboinga oya ko bondela nzambe to nzamba lobela ye to nini gloire au Seigneur ngako na salani nzamba loba à moi la vengeance à moi la rétribution parce que Matthieu chapitre 5 amen. Verset 11 à 12 botanga bien Bible lobinine et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera lorsqu'on vous persécutera lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera très grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on avait traité les anciens prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ce que ceux qui va causer l'ingalikam, ceux qui va le mieux pour n'angai, n'en tombe quand l'ingam. Vous comprenez? N'autique à justice ensemble. Mais n'engue tout seul babou. Na église angou ekufa, bateau ya kelenge na bayako zonga, bayako senga bolimbisi. Donc azo souffrir makasi. Que na comme même que na misamwa quelque chose na pesi bo pesa. Vraiment. Ozoma na siko. Pona azwa lobiko ya sir et puis pona fungwama il faut que zonga asenga bolimbisi sincèrement devant l'église. Vraiment. Et puis bato ya benga wana soza numéro de abenga bonga a démentir. Wana nzambo bolimbisa. So kité azo tumbu ka ndenga za. Amen. Voilà. Na tika bimizate na modiri yote. Yo ko bongo papa. Ozo pe lo bongo. Ya ingratitude. Ouf, kasi on a bêti sonde ça le voilà. Donc, le juste juge. Vraiment, merci. Merci en tout cas. Lobby, ma bala le papa. O umeli na libala. Tous autres côté sous la deuxième tranche pour aussi ça. O umeli na libala. Et pourquoi? Le lobby. Teto kende na utozali vraiment le nazana yo le tozana vraiment John Mystique aebeke ya sali des retards donc alobelo mo te fois récupérer merci papa yo zali muto fani na libala o umeli et loko nini yo esala avant ba séparation ke kaka na likamba ko batela na bolingo o ke mutu mwasi to mobali aboya catégoriquement ko limbisa conjoint na epona kaka 2 ou 3 erreurs. Ok, merci beaucoup. Et là, ils ont un couple, ils ont dialogue. Ok. Ce qui n'a couple, dialogue est allé. Esprit à pardon est allé. Esprit à nini, ko supporter ma bé à moninga. C'est ça. 3 choses. Na ya humilité. 4. Ok. Hein? Esprit à pardon. Esprit à supporter ma bé à moninga. Esprit à dialogue. Hein? Ce qui biloko wana na tangi awa. Na humilité. Na humilité est allé. Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez bien évoluer. Parce que namona nonte mécanicien bon qui sa moteur mutuka sans qu'il attend maboko ebeba. C'est ça. Hein? Amen. Que au simple na mutuka.
ezui pa na obongisa tini na mona nte mama abanda ko lamba ozolamba to pe n'importe quel repas maboko bébé ata maboko bébé na ata mafuta te toni Amen. Hein, vous comprenez on comme fantôme. Amen. C'est-à-dire nous commettons des erreurs. Amen. Mais ce que parvenir ya ko supporter madame Moninga on lutte pour ici là gloire au Seigneur ngai nazalaki ndenge nini parce que poser les questions il faut na répondre Vraiment nazalaki brutal étant que maître ceinture noire deuxième dan j'étais trop brutal pourquoi na comme brutal et puis timide mais vite na justement nazalaki koloka na rage na motema nanga pour na nini na subir ba choc belé ba injustice belé et puis pesanga lokola pesanga lokola nini donc on se révolter pas papa se révolter même na mutu eza problème na ngati nazo le kaki na moni batomi balé bazobunda et que oya za trop fort oya faible ngala koto la faible amona kamba amona kanyu oh mais eta na beti pour na ko injustice te na ko kate ba torturer mutu tonini voilà alors brutalité na ndé et ko sala ke na zui moi si mais moi ça moni pas si vraiment na brutalité na ngai oya silisa eza émotion OK eza nzambe te eza ba défaut mususu ngana solo bat eza ba défaut mususu ko sile pa na nzambe te mais conjoint ou conjointe na aussi sans ou moto aza pembeni na OK vous comprenez ce parce que nzambe pesi biso atelo mutu pembeni pour que vous évoluez bien mais pour bien évoluer il faut sikoyer ba défaut ya mutango et dialogue et si la ndenge siko ni ozo yo so siliki ya kiti to ndenge ni yango na solo ke tokotambola na misa bato na benga ke ngana za muta principe na benga ke tamsu bon en tout cas muta principe na muta principe 15h nde OK mais il faut comme à 13h au salon msala na comme ça OK zela 15h beti azoko matin 16h azoko matin ngana bonga bipo na kende église yana zoya ngabi erzo al baluka songa on veut que déjà naza déjà na kanda déjà ce qui a saléré à Zanambata au moins c'est quoi voilà na côté le matin dans na osé la petite sous pas déjà na kanemati magazo que l'église magazo que l'église ma beti so libaku tout msusu kutu na sina lobali solango talaka epa na bango beti na gangi et puis papa na maman na kateli bango ndelo ouais omekana beta donc et ça la passe mususu kutu akenda uzwa ye mutauteka OK bon ndoko la uzateka ngana na ngana loko te bon siko nakenda olia epa na bango atie biloko ayo la kisanga ba dra na banini tu oya défi et ça les ba valeur ce que ba so ici ba $70 ye moko mtofuta lokola aebisaki ngate na créer problème wana epa na bango na créer problème pourquoi OK ko defa sans loba sans ebisangai loko ebisinga te oza mosi mabe il fallait me le dire oh kasi na futa mbe po yo ko futa yango sikoyo mbongo ke pa ale na tomboki na opese tante même aloba siko mama ne afandika nye tita kana na silisi mama abimi na salon abi papa excusez oui est-ce na ko loba ngai mama loba na yo nazali respect ngai na bakulutu na moni lokola mona nga omela maite ata tante aloba ozo tomboka ata pa bokilo papa ata yo moko nini tout et pesanga isoni na nini banana jupe de son bidon il faut na changer na tika OK donc décision ezama qui est pas na yo moko nde à partir na ye akovandi sanga ba to solo ye to ko solo ye OK nde talabo ngana lingina biso ba défaut oze pa na yo yo pe yebisanga ba défaut oze pa na pour to changer OK ngape na bisi non namonaka yo linga omatelanga namonaka yo lokola sala kambongo yo nini tout allez c'est pelisanga te ngana mobali lelo tamsu na ozanga me lobi na kozwa mais pesa na respect à 100% bon namona soki obimi webisaka ngate alors biloko na ezala bien te tout na lobi tout esili allez y a pas lobi na ngana oza brutal boy tout esili nga bon ça va namoni na changer siko OK mais soki aye bisanga na ndenge ko ganga yo nini tu wana nde ça énerve ndenge bible izolo bango hein réponse ba pesaka na kanda et matchaka attention voilà vraiment lelo so tuni parmi bali nyonso to bani tika mobali na ngai mobali moko bien a changer makasi wala vous comprenez c'est pour tuni habiter ye moto supportant ma ye wana voilà c'est-à-dire il faut qu'on a esprit là mais na continue page c'est-à-dire vraiment
likambo bible zobo ya même nakolimbisa te. OK. Eza ozana mwasi mais mwasi ango aza infidèle. Okay. L'infidélité est condamnable même dans mission nzambe. OK. Tu ozana mwasi abimi, bo excuse ngai. Ake na abimina mobali mususu. OK. Siko tope bakangi topo yebi. Omoni ke lokwa nezalaka bien te. OK. Omoni? Wana ndoko kabwana na. Wana ko kabwana. Ata bilo ko kabwana na bino. OK. Vous comprenez? Mais ce que ça va défaut mususu vraiment supporter na prière, mutako changer na conseil. Basi monsieur zala linga bisambali likambo. Yo, ni tout. Allez, mbala moko inda. Mais na respect, ko kanzali sortir respect, ndé o komi mo soki ni. Non non non. Ozolo bané na respect pour changer. OK. Ndenge ba ndo sale pananga, lelo na changer. Vraiment. Vous comprenez ce que? Voilà. Et voilà. Et puis mususu ni biloba loba. Moi si ba secret nyo so chambre. Nyo so libanda. Ndenge na ibi couple mususu. OK. Tellement mobali a mela masanga pe asambelaka. Alors, asko kende boya bimina ye ameliti azungi razonga. Moi ça tia double boya le babundi ali ya fini mobali. Ya kuto sa oteni. Tala kuto yokuto zana makwanza na sima. Bo excusez moi na lo banyos. Moi ça zo sa mobali bo. Atombo kati akende ko bala mwasi mususu. Vraiment. Comment est-ce que biloko bongo oyo ke? Biloko bongo pe oh mobali soka ebisi mwasi ndeti ba intimité bongo pe zara mabe ya makasi. Voilà c'est ça. Yango makamsu ya chambre et singélité et malibanda quel que soit kanda. Vraiment. Pour maloba muso ata osengi pardon longwate. Longwate et tikali vuma mabe na mabe. Donc moi si abilobe là ndé mabe. Yango nze moko otoyembaka tant que à l'école primaire mais je me souviens, j'ai une bonne mémoire la vie est tellement difficile, travaillons pour gagner notre gain. Faisons tout ce qui est possible. Nous aurons plus tard notre gain. Okay. Quand vous travaillez, toutes les femmes vous profitez, vous demandez la boisson partout où vous allez. Et notre jour, quand vous serez condamné, toutes les femmes vous quittez sans vous dire au revoir. J'ai une femme qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas de jalousie, qui ne se promène pas. Trois choses. J'ai une femme qui n'a pas de jalousie, qui ne se promène pas et qui ne parle pas beaucoup. Donc, trois points, on a ce qu'on coûte pas la moitié à Zangiango. Gloire au Seigneur. Balaye. Tika boy papa. Akasina lo bien. Biso to tambola pona musala. To baka na micro. Mais Monica moi si avani na ndako. Moi muke libosa porte ndako. Moi muke azana coin. Moi muke aye. Moi muke attention. Baloba so ça va bienvenue. Na kingombe baloba koko o mikoto domi tabote na molo. Soso oya azana bandako azawa. Soso wana lelo azala. Lelo place bokelia ye. Oui, vraiment. Yango moi ça bonga bongo te. Place bokelia yo. Vous comprenez te. Parce que nga ba terme nazo utiliser. Vraiment. Vous comprenez? Mais voilà c'est ça. Ya kuna penza. Sokuti moi si azabi tambola te. Biloba loba te. Vraiment. Aloba mingi te songi te hein. Na makambo et puis zoua parce que même ba ça dans un ministère be pour na zou. Ba mabala monsieur et panzana pour na zou. Moi si zoua mais dosé. OK. Donc comment on a on peut avancer. Motala nzambe to ko na deuxième étape na biso mais tozo ko zape exhortation et loro ni ko lendisa subala na nzambe pour la deuxième tranche ya émission na biso pour tout qui est déjà deuxième tranche et singela qui n'a touché verset mais makambo kambo na insister na loba pour nzamba tiakinga na motema yango loba papa ezali boye l'apparition de Jésus-Christ. Au moins na beti di solo yo que na umeli mingi na église batu bazo sima bazo leka liboso na ba komba serviteur mais ngati kaka frère. Bon, on a pas besoin d'imposer ngai. Ah, motema passe mais au salanine. Gloire au Seigneur. Un jour, nous allons passer ngai. Ata pasteur a fini ngai. Ata bazo fini le problème esatek. Tozo sambela na permanence un jour. Ngai mokambia, tozalaki ngai moko nazalaki na jeûne à 7 jours. Bon, biso tozalaki ensemble il y a 3 jours. Sikoyo tozo sambela. Premier jour, deuxième jour, troisième jour sikoyo. Il y a prière tozalo sambela na kangi ba porte na mumbele. Na munza na numéro 142 courant ezalaki te to pelisi ba bougie to sambeli titi bango babi ke ngaza la prière milai il faut kata biso na 2 heures to pema o data 0 heure pour to bandi 22 heures sikoti na moni ke to komi 0 heure ba bondo lemba ti 1 heure na kati bon bola bakasi bango balali bougie tikali muke ngalo kwa nazalaki na jeune na bandaki déjà nini pour na melaka mai ya pamba na oliate
bon na vandi sikoyo nazali fatigué bango balali nga na vandi na tie mokongo na mire courant ezate bougie pe ekufi nga pe na vandi na komo prier na kangi miso nazo bondela na moni omoni so zana ndako molili et que courant ata kangi miso omona net lumière exactement tant na moni lumière na fungoli miso pour natala courant yé natala boy na omona ampoule epela nango te oh nabi boye mutuka eza libanda et puis ba phare tant na otala natala ba claustra mutuka pété na moni mbala moko porte ya ndako efungwami na pété na kanisi muyibi bon lokola ndako eza lopango no clôturé na bo muyibi oyo ngala sala ka sambla comme ça ya oyo bakena mettre oh non ça là comprendre te siko ngana nazo position na kanisa muyibi tango siko ni fungwami na tie au moins misu na tie misu neti motakangi misu mais pour natal pour amona te que misu za pour le là OK non mon apporte tango fungwami ba ange mi bale balati pembe ba koti oh natika oh quand on tient on a fungoli pena misu bien oh donc na simbi pena na misimbi boy na zato na sate na tu pena bo oh ba eti place nazali nga ya kovana bango hotelem ba pesinga mo te bonjour frère Josué ngale bonjour abi mokonzi atindi biso epana ngabi atindi bino ye pona abi pona musala ya soda na beti nini liboko non je refuse nga kanisi musala soda ya gouvernement na biso na raisonner mbala na seconde que basona bafuta makabia te comme ça ngana no souffrir bo na passion si qu'on a qui sous na bien ngabi non je refuse abi te eza maso nini musala soda ya gouvernement était eza gouvernement céleste na bien ça va nandimi abi bon na tokende na telemi na pousse non pardon na lina sauter tant siko na nini na lobi je refuse ba insister na boy lisusu tant na boy na bi je refuse abi ça va ba disparaître OK muli les zongi oh porte pe kangami soigneusement siko tant on a tika na okamwa na bi oh phénomène ni nga na mais nzoto siko elembi nga mbala moko siko na bi oli kamuni nga na zomona kata on oli kamuni na zomona mbala moko paf lumière yango et peli lisusu baye porte pe fungami baye 3 personnes siko OK ba un jeune ami balé na mokonzi mais mokonzi alati robe ya bleu ciel OK a telemi na porte ya kotité bango ba koti ba mokonzi na pita on a moni baye lisusu oui mokonzi wana wala ba ta permanence ya rolala ka on a pongi abi mokonzi ye aye azobenga yo nde na telemi place na zali physiquement na ye inde na bimi tili banda na porte ndenge ya telemi ngapi na ye na tibe bonjour papa abi bonjour Josué abi na ye pona musala soda ngabi merci papa bongo préveza wapi abi si ba njana ibodo teteni mbala moko balati ngai polo ya pembe al balati ngai pantalon tangi weple balati ngai nini ya likolo batie ngai colonel full al ba batie bere na esigne na yango na ba sokoto tout ya sika biloko nyoso tout ya sika et puis atieka bo moni maboko ne zali pamba atieka boé kan bimi asimbi singai bato na bi a daté d'aujourd'hui aux berger y église allez tokena quelle église asimbi kana na liboko pas na seconde comme une église a présenter nga libosa bato bon na évite église soki nini na moni église bato belé abi je vous présente votre berger à daté d'aujourd'hui c'est lui le berger de l'église bato ba bete boko tie sili bon tozonga bazongi singa tango ba kitsanga na ndako be paf ba disparaître déjà salaka tango za voilà donc et puis singa somo motimo Natala na suis force Natala boy donc 4h moins 10 minutes ouf na ye na la misabango balamuki na bia ba yo penza unité ko na betela bango allez pas 5h juste aller na bimi na ke pas pasteur na toke pasteur kuku aye Josué yaka vanda to sambela sili abi Josué ngana ngina loba papa makamuna moni abi tanga munoko ngana biso makamuna oyo moni oh ngabi bon ça va yebisanga kasi
Abi nazalaki libanda pasteur. Azalaki libanda zo sambela otambola, osa la prière en marchant. OK. Yesu abimeli pasteur. Abi Yesu abimeli nga awa na 3h. Na kwa ikutu. Abi singa ka phrase moko bi tiens Josué maboko comme berger. Peut à disparaître. Donc na kati prière, ti siko na pongite na ebité eloko phénomène sala melingai. Eza bongo to bongo tenga papa. Na yoko biso ka bongo ke. Kaka ba 3h, Yesu melinga na raconter tout. Aïe bon, boye moyen ato c'était un certain vendredi. Aïe bon, moi tout ça le premier zate, il faut tout beaucoup dimanche. C'est comme ça, ba yiko tianga maboko comme berger. OK. Ya on a zana ba photo ngo na action ba photo. Ba tianga pona bongo. OK. Parce que ezala Yesu te. Vraiment. Ya on a lobi ke ata umeli ndenge nini. Yesu azali. Amen. Oyokinga. Amen. Na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 au kititi au comprendre message o ezawana. Vraiment. Que Yesu abimelaka batu tilelo. OK, tina verset 8 au comprendre. Que apparaître pas na apôtre, apparaître pas na plus de 500 disciples à la fois. Amen. Il a cette capacité de le faire. Nga senga kite ke bimelanga. OK. Mais ye moko na ndenge naye. Donc ce qui nous a intervenir, il peut le faire. Amen. Sans que moto a résister. Amen. Voilà. Et moi mon cœur na linga koloba parce qu'il y a plusieurs apparitions. Oye so abimelinga et puis koni même na bato mususu. Yango siko po na comme berger de l'église. Ndiango na dimanche ba ekotianga mabo comme berger de l'église. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui m'appellent berger. Amen. Merci vraiment, prophète Josué, berger, évangéliste, nyonso ozanango parce que oza ba fonction est belé déjà ba dotakio et troisième émission na biso to continuer quand on a place au tosuki awa lelo mais au lundi sa biso na Ézéchiel 37 1 à 14 pour nos 6. Merci beaucoup bato bazolandanga. Amen. Ezali message na joie pa nankolo. Amen. Na mokanda Ézéchiel yango mingi babenganga second souffle. Amen. Ézéchiel chapitre 37 lecture ezamulai mais notanga nyoso te. Amen. Yoka awa Bible la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Amen. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer sur vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ok? Nzambe a mis prophète Ézéchiel. Namikua oye kauka. Peut-être batwana bakufaka na Ebola, peut-être na coronavirus, peut-être na épidémie, na époque wana, babwaka bango na lubwako. Moi bokunde zate. Mais corps comment décomposer, squelette comment détacher. Et s'il n'y a pas la vie. Mais nzamba tini prophète, kuna alobi omoni nini? Abi na moni miku kauka. Est-ce que koko revivre? Abi nzamba yo mokondo yebi. Abi prophétiser le corona yango. Et puis ngai na ko revivre yango na ko pesa ngo nini misisa na ko tia misuni pe na ko tia poso pe na ko tia esprit na nga pe e ko revivre. Ézéchiel tanga prophétiser nde esalami kaka bongo mikuwa ekangami misisa ekoti misuni ekoti poso ekoti pe esprit ekoti ekomi batu yango pona koloba ke mutu nyonso aza na désespoir peut-être au vivaka vie passée au vivaka pe bien mais souffrance ekote la yo. Si les lots ont souffert, ça ne va pas. Je te dis que Dieu est capable de te faire revivre encore. Amen. De te redonner encore la vie. Au balaka, libala kufa, mais aux en a besoin à libala. C'est pourquoi j'appelle ça second souffle. Nzambe senga peso libala ko le quand même na oizalaki liboso. Nenga pese pa na sere na Sylvie, OK mobala sundolo na bana boyaye et puis toyoko bondela nzamba pesie mobali un Canadien mbongo mobala nazo lengele ya ko sakanate adopté na bana nyonso souffrance sili. Bon il y a plusieurs témoignages na kokoloba. Donc le second souffle et yaka pona redonner mon espoir, pona redonner mon vigueur, force, courage et puis épeso même mbongo même musala oyo yo zanga tu peux l'en avoir. Mais il suffit que au croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Même là aussi on dit mais là, yo pasteur, l'église n'évolue pas, second souffle les alliés. Oui, ko personne se souvenir peut évoluer, ko le quand même ding bazalaki ozalaki pe balobo simbikis. Voilà ce que je peux dire que croyez toujours que Dieu
a la capacité de tout faire. Ngai moko nazali fruit ya second souffle parce que vie nanga passé ezalaki vie moko ya médiocrité, vie ya misérable, nazalaki penza moto oyo ndengo yebi. Mais lelo second souffle ye et restaurer nyonso. Amen. Nakoy moto asika. Ndenge 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ezoloba. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nzamba linga salon et loko asika. Kobo sanate bula mwanzambe silité. Ngolo nzambe zanam. Enlèvement na salamité. To sana na ta ya grâce. Dieu peut te redonner encore le souffle. Même na pe o salaki mabe. Bato ba bwakisio, bato ba sekio, bato ba tiolio. Mokilipe et sanzio. Basalo ba émission. Problème les athées. Nzamba yaki pona bato mabe. Si le monde était rempli de justes, Jésus-Christ n'allait pas venir. Il était venu pour les pécheurs. Oyokinga, ataba obi ozandumba, ataba oza fétiché, mais nga na condamné oté. Ezande erreur oyo salaki. Peut-être passe okende eseki okesimba kisi. Mais lelo, joie décision kotika kisiona. Second souffle yak, o vivre une vie paisible et heureuse. Na pesi bino promesse que nzambe na nguya atika kaboya yete. Ce qu'il a promettre à réaliser ngo. Voilà le peu que je peux dire dans la bref que second souffle ezali émission pesa mission. Nzamba pesinga yango pona bolamu na yo. Obenga ngaka na numéro na ngana et tokobonde la second souffle kokota na foyer na yo. Et kokota tala naza batu moi je beleke na c'est rite nzamba pambolo na États-Unis. Abeli alandinga pas Josué est-ce que ça faut pas nzambe ya solo bazotanga bongo est-ce que ba miracle wana za pesa ya solo beaucoup na batu moi na États-Unis c'est rite nzamba pambola yo. Donc abeli épilepsie na mindelo bia obika chuté pendant 21 ans. Mais to bondel nzamba bikisie lelo a eu diplôme à côté université. Papa o ça qui te donne ma image mususu awa ezali mutu azaki na mbasu esili mais mikolo yo ba congolais ba spécialisé li sumbasu ba komi na mbasu ya nyoka. Do ba komi papa ça ba pesa na kombo ezozwa lokolo bo ezuti na serse na sexe ezosala kaka 3 jours mbasu wana na yebite soko ki di solo na. Na lobi na yambaki déjà musu donc ezosala kaka 3 jours takei. Kasi to bondeli abiki to kolanda ka bilili pona kolobaki pe mususu nini ba pesi aza infirmière tola ba wele la poste ba pesi mbasu ezuye donc kaka jour wana muta alinga kufa mobali na benga ba yena eto bondeli et sinabi olingini yabi papa ezongela oya sali retour à l'expéditeur moto ana oya yakino azape mwana mwasi et joyeux tilelo nabi akufa te mais a souffrir lelo likolo bakatai et pour la tibakati pour dire que Dieu a cette capacité kobanga eloko tendeko puissance on n'a pas une force ni pouvoir contre la vérité. Force pouvoir autosanango ezali dans la vérité c'est la parole. Amen. Je n'ai ni fétiche, je n'ai jamais constitué un féticheur ni marabout ni nini naibi na nganda kwa ngande ezalaka te kaka Yesu o apesanga don mutu mtona na don naye eza don nzamba pesanga na olobani ni kasi voilà bobenga tokobonde la nzambo ça bato corona kutu il faut battre les témoignages comme ça tokoya na ngubo on la semaine prochaine et puis tokotia ba témoignage wana nyonso. Siko nana commentaire commentaire nanga ezali Yesu yemoko asala le Saint-Esprit asala bange nanza basala je travaille avec c'est-à-dire na Jésus na Saint-Esprit na ba ange vraiment ça bango nazata na ata eloko te au nom de Jésus nanga kozala sans effet mais singalo ke ata lokolo ata côté ni nzoloko nini apara nzoloko tango nazalaki kobela bakataka ngai tenga basankusu mais awa nde nabelaki ndi awa na Kinshasa mais tango nazalaki nano mwana muke mama asukolanga mukwa mukomboso et après nayebi wana nazala mwana muke nganga yaka kote ya biso ba protection ya nini mais bolongola ngo ebi nzambe likofi ya nini soki likofi ya nina soki nini o papa na biso mene mutakatanga nga oyemoka bandoli ya nina te kuna boza makasi yemoka bandoli ya nina te na bangai ngai voilà que soki abetata likofi na mir ekui père azala chef de délivrance nyonso tutu na passa tout ici là. OK. Merci en tout cas Komina Souka ba numéro ya moto na Nzambe zawana. Moi je crois au miracle, je crois au Saint-Esprit na ebi la bonne parole et puis vraiment merci moto na Nzambe na temps ozo accordé na Capache télévision en tout cas to banda ki libanda Nzamba sali grâce to koti pour miracle Nzambe Nzamba lingi basa vraiment eko important vraiment important moto na Nzambe a bondele pinga na Yesu pona au
les annoncer. Vraiment, c'est important pour toi. Quand bon ça merci beaucoup. Vraiment. Ndeko, ozo souffrir mingi mais ozo landanga. Ozo na problème à maladie ata corona. Topé ya musala to libabe. Zwaka ka mai omela kaka mai kaka. Simba ka mulanya mai to vera mai. Ngana sambela aw. Et puis on melango esili. Sope mai za pembeni te. Osai ka neto simba liboko na ngai. Nzambe oya tindinga sala ka de loin comme de près. Na bondeli. Nzambe ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Yozali roi ya monde. Vous avez la capacité, il y a que délivrer de loin comme de près. Où s'est manifesté Seigneur. Je sais une chose, na fête à Cana. Premier miracle de Seigneur Jésus. Bon de là qui prend la main et comme il vient. Na pouvoir divin pesangai. Ma mata simbi. Et l'ongoma est comme qui. Au nom de Jésus, miracle s'opérer. L'onction brise les joues. Dès que comme la au vivre guérison, au vivre délivrance, au vivre miracle. Au nom de Jésus. Et on peut toucher les bocaux nangai. Onction zambe là tayo na kombo na Yesu. Pour miracle s'opérer au nom de Jésus na déclarango. Moto changer maloba nangate. Et ça me la yo na kombo na Yesu. Amen. Merci en tout cas Motola Nzambe, vraiment merci pour la prière et ça biso vraiment bien. Nzamba pambola biso pe mabota na biso numéro ya Motola Nzambe zawana bobenga bokozwa ye moko directement ya yambisaka mutu te so zo bengo zuye moko directement. Merci, bye, à la prochaine. Merci. Capage TV.